Bamama batata bandeko bana Kongo bino baso bozali kolanda ngai oyezali mama na bino wandiwa mama wa mushinu mukwabu ya solo penza lelo toye kotika moninga na biso oyo wapi akufi na Suède na ba circonstance moko impossible na surnom na ye Mr. Loveman yango bozoyo ka barege. Alors awa tozali na cimetière oyo ezali cimetière bomoni oyo cimetière kuna ezali bato bazali kosala misala na kati ya cimetière oyo lilita nano bomoni ndenge ezali propre oyo ba cimetière kufa na ba 1600 na ba 1700 na ba 1800 ezali kaka ti lelo oyo donc ozali kama koloba pona likama nzembo oza koyemba bon oyo ali nzembo bakundelaka Bob Marley Postin alingaki yango mingi ezoparle sur liwa mpo bayembaki sur liwa quoi eloko moko mystique donc azosplikeki na bokosa te na koloba te beya mystique moko oyo eyaka azangi na réponse akopesa bino na mystique oyo bayembaki naye mpe bakundelaki ye comme mpe Postin ayaki rasta alingaki musiki donc eyali nzembo ya terema yango wana mpe totie musiki oyo mpona enterrement Postin matondo donc peace love sold na ye nzambe abatela yango malamu matondo by the name of Jah matondo mingi ya solo penza oyo nyonso ezali cimetière ezali te o résidence ya président moko boye na Afrika to okinga kati yango te oyo ezali penza cimetière lilita epai nini totikaka toyaki na mokili tokozonga na mokili ya molimo